Comme maman journaliste 17h souffrance. Natangela moto te, mais na komo kumba moto. Pona nini? Pona ni Kabila ome mabiso ti wapi? Eloko ni nango sila rate Kabila longwa. Kabila longwa, Kabila longwa, Kabila longwa. Akosa kabiso muze papa na ye Kabila tamona makangu. Ti lelo papa na ye bana kate. Kabila lingi mboko te. Kabila to sala nini papa, Elo ni nesila rate na mboko yo. Joseph Tolembi, pardon pena papa. Tika mboka na biso na kimia, tika biso. André Kimbuta, kele kopesa mbongo na France. Yebsa mwana Patrick Kimbuta songa bisika bimara millionnaire. Balandi ya Congo Millennium mbote na bino esika nyonso ezwami bino bozali kolanda émission na biso l'invité o ngai ya bino Tatiana Osango la fibre optique de la presse congolaise Nazarana Esengo ya ko présenter yango pona bino kasi awa tozali en direct ya route ya Bandundu to utaki déjà vers Maluku balobi ezali sous Maluku te il faut to yozela mwana mboka Martin Fayulu awa na nzela ya Bandundu po il faut quitter là. Kasi Karaboyo, Martin Fayulu a okitalisute parce que Toyoki ordre wane outie pas gouverneur de la ville. Est-ce que tina moi lelo André Kimbuta salara na manda? Ti lelo Toyo kananu baimboka nini bazoloba pona yango mbote na yo? Mbote mama. Tika nga simbela micro kombo na yo? Kombo na nga Aïda. Aïda par rapport ya journée à lelo tongo lelo to la muki biso nyonso ato uti Kinshasa to na Bandundu awa ekomi keo tozaka na makaebu na route ya Bandundu nde to benga ngo voilà mais elo ni esali ke to kende suko yamba mwana mboka Martin Fayulu te wana président mboka wana leader Martin Fayulu pena aumela mwandambu aumela Martin Fayulu aumela président na biso oto poni Martin Fayulu King Bouf, Yibiso nde toponi Tolembi mama tayo moko mama journaliste 17h souffrance. Natangela moto te, mais na komo kumba moto. Pona nini? Pona ni Kabila ome mabiso ti wapi? Eloko ni nango sila rate Kabila longwa. Kabila longwa, Kabila longwa, Kabila longwa. Mbote mama. Ngai kombo na nga Tatiana bongo yo kombo no nani? Ngai kombo na nga Jimmy Erlov la aussi limité toye koto na président na biso bona loba na personne malanga téléphone pas na loba vas-y na nous m'envoie téléphone te yo loba na bon pona ngai papa na biso Jean-Pierre Mbemba na betana 14 ans na prison Foufa bien ça la raté bloc bien ça la raté dans la minute président na biso wana machine à voter bakosa tete bida président da wana so ba sala aventure biso tout na rapport en Chine na to za ba violent to na banda kuna biso basala nini akosa kabiso muze papa na ye Kabila tamona makangu ti lelo papa na ye bana kate Kabila lingi mboko te Kabila to sala nini papa elo ni nesila rate na mboko yo 17 souffrance Tolembi yebena to bossa na Kabila akufa famille na bake na kikuti Kabila Madonna aboué ba place ba dolko ba mo abi wesa ba dolko mo ko no bazamba ko to be asi bazamba be ba dunya bazamba ko to abem to sha abi sha mu de sami azo mana zo tanga afu na nasu asane bo sa bitemo bo sa lo sane mama libola mana Kabila no Kabila za mutalwenge mo zo lwenge mama bon ngana yinga na bisa pepe congolais binomo bozo mona posala ba choix malamu ozo comprendre bosa la choix moko boye dimanche ato ke na ba maponami bosa la choix moko ya malamu oko ba choix ezali teke na ebite yo olinga raisi olingi Shadar oponi Shadar mais talango 17 ans to sali ozwi nini noko otangela ke loko to komo sala lelo on comprendre mais le loko to mena loko komo sala vraiment ça la choix malamu to ebi déjà muto le Kaiser Martin Fayulu madidi Ken Bouf Faden House on comprendre en tout cas bolimbi sangai peuple congolais na loba raisi papa to sala nini est-ce que rotira mboko te mboko Congo et sala nini Tolembi na biso yo eloni et sala et la raté na uti musika na uti depuis masina cache 3
na ye kolanda bandeko nanga surtout na ngandala touti musika makolele mbibiso pona oya kolanda Martin Fayulu kin bouffe Faden House. En tout cas papa wana aza élu du peuple biso ne ba peuple to poni to avotama te yene président avotama te Martin Fayulu ne biso to poni mama skota la skona agent ko mela gene pena agent bota papa kama mzo ba agent ko mela gene taba agent ba vina ko papa so mo oluka mo isa mo zo mo vena pena agent ko mela gene bakabila papa so muluki kabila zimba zamba se bazamba ko batabe wo na lobi boy toza na posta mbongo ya Martin Fayulu Madidi te toza na posta to voter biso tozo yambaye tozo acquérir Martin Fayulu le 1er janvier 2019 élu président de la République mutumoko te akobo yango Joseph Tolembi pardon pena papa tika mboka na biso na kimia tika biso André Kimbuta kele kopesa mbongo na France yebsa mwana Patrick Kimbuta songa bisika bimara millionnaire biso tozala biso ba pauvre tondimi Martin Fayulu Madidi président de la République janvier 2019 otolobi na uti musika depuis masina na ye awa na yo ya ma président na ngai Martin Fayulu Madidi na yebike bakasaka ba mususu pe ba mususu ba ko trahir biso ba kei tokoye bananga mukolango jour jimo combien de ngai na posa mbonga Fayulu te na posa mbonga ba député ya Lamoura te mais na posa polo te mais na posa na voter député na nga malamu ya Lamuka ya provincial ya national pe na voter président de la République Martin Fayulu Madidi pour na la solution. Merci beaucoup Olingo Loba pour na ngai trikage liboso ba betaka pour na Jean-Pierre Bemba todara misu ya rolala tellement souffrance eleki mingi turo mutu nyonso afungoli misu turo so ba meko beta su trikage ba o shada aleki toro nzima to kufa mboka ngo tika na bango mona basoso na bango elo na ngino poser roloba yango wana esi to lembi déjà to nzimi déjà liwa déjà miso to banga mutu te kabila lungwa tika ya biso mboka na biso oza Rwandais onyoko ya biso ba Congolais ba bomba bandeko na biso na Braza kuna ozo salelo te na Angola ba violé ba mama bandeko na so basi ba mibali eloko te ozo sala kabila tika mboka oyo to lembi trop to lembi yo kabila to lembi botike la biso Martin Fayulu président biso numéro 4 bandeko balandi tozali kokoba ndebo omonanga bo esiko na otambola vers Mike Mukebai koluka koyeba par rapport ya maemanso malekani awa eloko nini attend que moimboka eloko nini attend que moto oyo azali penza ko tindika bato nyonso te tokende na maponomi kaka na mwana mboka Martin Fayulu mbote na mwana mboka Mike Mukebai mbote mama Tatiana mwana mboka Mike Mukebai tozalaki penza elongo na yo kolongwa esika otoyaki kozwa yo na ndako na yo tokeiti na maluku tokomi te mwana mboka koya na nzela wana te toya na route bandundu kasi kokoma na nzela tomoni te moyen tokoma lisusu esika o mwana mboka za to comprendre eloko nini ezolekana mama ngai likambo oyo nasina lobaki yango Kabila na yena Shadari bako kima to kisabango soni ya suka tosito baboli bango ko babola penza esika nyonso na Bunia Beni Kisangani bayebi te lo moto ezana kisasa lelo ko talisa soni epai na bango balingi bokonja Kabila esu ata mokete bato balembi ye bato balembi Shadari toyebaki te bakosa boy toyebaki te bakosa boy bakopekisa bato baya po bango bakokoka te ata moke mama ezamba liboso te na 2011 basaka ngo Etienne Tshisekedi biso to amaele to boy te falo ya mokwami tan to bia mokwami sa to yebi basaka ni na 2011 Tshisekedi aye e komita kota kisasa Kabila kitine sika pepo na njili babengi kuna na stade mati batuni bato babi bato ba moke babi pekisa milulu nyonso ezali na kati ngumba kisasa eloko bako kime ali soni po kisasa etalisa bango te lingi bango so ata moke te bayebi te lo moto ko ya lelo Shadari akotikala kosala yango ata moke te ata moko na zomi ata moko na kama na yango akokoka yango te soni wana yango bakomi koluka te te mobule ko mobule ezali papi
Et ali epai wapi, et ali wapi. Batika biso tokota kisasa malembe, tokokota kisasa na Fayulu. Tosengi bango, balengela masasi na bango, na milinga na bango pilipili tokoya. Tokokota kisasa. Oyoki ngai? Bako kima soni balingi bango te bokonja mabe ya kanyaka ya kopomola mboka bakomi na suka. Bako yeba teloko kosama lelo nzela koyiba na maponomi ekozala te. Ekola kisate na kisasa bakozwa ta mongongo moko te. Yango balingi yango te. Oyoki ngai mama? Mwana Mukebai, c'est vrai, penza to komona ndenge balinga bakotungisa biso penza na basinga ya micro kasi tozela nini parce que toyebaki te tant mwana mboka Martin Fayulu akoya tokokende biso nyonso esika oyo na stade toyoka mwana mboka kasi tokoyoka te balobi mwana mboka Martin Fayulu kokenda kuna tokokenda na Sainte-Thérèse tokolongwa tokenda Sainte-Thérèse na ebisi yo tokokenda tokozela ye pa ke lombe moto atembe toko zela e akomi awa tosangani tokei tokokenda Sainte-Thérèse okingai lokwa bango makoki topesa bango pona ko sala mosala bula materi comme encore lelo ko ana tokomona yango. Merci beaucoup. Bandeko balandi ya Congo Millennium, merci na bino nyonso esika ezwami bino bozali kolanda biso. Alors o ezalaki kaka spécial koluka koyeba parce que biso to uti na Kinshasa koko matina esika oyo pona kozela mwana mboka Martin Fayulu Madidi o ezali candidat président de la République. Kasi boyoki lolenge kani mwana mboka Mike Mukebai asombitini makanisi biso na bino tozaka kalelo lisu likola lisu bokolanda suite na yango lolenge kani ekolekana. Merci na Riki Dibenzi, merci à toi Jires Mwanda et à moi-même, merci à Champion à Magoucho Sango éternel champion et merci également à l'ADG Bambou Mavambu Golf One Security et merci aussi à tout le monde. Il y a Bébé Faïle, pourquoi pas aussi à celle qu'on appelle Yé Penza Mingi Mingi Tobenga Raye Motomoko bien ya Judith Bonga RDC. Merci à Paulin Polé Chamo Sangisi les rassembleurs. Ceux qui nous ont retrouvez-moi tout à l'heure. Au revoir.